bato mukili. Bon mona ke basai na nzambe na bino ba se contredisaka, ba hypocrite. Ba hypocrite. Même Walesa na bino aza hypocrite. Nandenga mabete Walesa. Na niveau na yo mto sola na nzambe ok pote Maria plainte mais nga franchement nzambe ne fa ke na côté Maria pour ce qui Maria ça qui na bongo ka po attirer batu nzamba ko yokele mawa na yo musai na nzambe yo sika batu baka ko sambela sika batu baka ko tika masumu na bango po ba mona rabino ba nzambe yo zolinga mwana moko akendolala na boloko po yo sepela ozolinga mwana moko akota garde vie ba masuba kuna solo po o sepesa batu mais Walesa soki Walesa olimbisanga soki bakangi Maria tumba na kombo na yo c'est que yo za nzambe te. Ce qui yom to porter Maria tumba plainte parce que oza mosai na nzambe on peut tout dire sur toi. Ngana mona Jésus sika akeno funda batute. Hein? Jésus babamba mabanga oza prophète alokuta oza prophète de balai ote yote mtuto nzamba baka otinde la biso yote. Les gens ont critiqué Jésus. Afunda bango wapi? Afunda bango wapi? Afunda bango wapi? Vous trouvez ça normal? Bino moko bozo détruire peuple wana na wafunda bino. Bozo kanga peuple wana leba keluka musala bambongo bazozo ya mikie bazo kopesa bino. Bino moko boza ba grand fa quoi Walesa. Bino bozo bonga na bonga mabonze ya ba pauvre. Bino moko ne boza wana boza parmi bato boliaka na bato bazo détruire peuple congolais. Boliaka bo vivaka na bato bo détruire peuple congolais. Na ngwa porta bino plainte. Na ngwa porta bino plainte. Israël Mutombo osé lokote. Osé lokote lelo, osé lokote lobby. Oza nekaka traître. Yamakasi. Bato bozo ko kote la parce que boza ba hypocrite. Bo luka ba faveur na ye. Bo kanto ke luke la bino ba visa, ke sel la bino suni. So bino bo banga Israël Mutombo. Bo ya ko kosa batu na réseaux sociaux ate. Mutu tout na réseaux sociaux amoni ke Israël Mutombo mutabande ko boa ke la Maria tumba ba jeton. Yem tabandi ko finga mobile la Maria. O mobile moko amunene, yo moko linga mobile. Bo moneta ngotumbo la Maria te. Bon, mon état ngotumbo la Maria wanate. Si on ne pleure pas, binom tubolobake, grande sa résistance. Ya koti rando na mwana mukie. Si ko respect ni bino bosenga mwana mukie. Respect ni. Si ko ba mi kolonio sotu oh, bongo biso bato ba Maria finga. Toi âge na e. Bate bele baza na réseaux sociaux ba finga rabiso. Ba mama mi kolo wana. Parce que to sangani na réseaux sociaux. Israël Mutombe faka fanda na plateau na ekuna. Dès lors à côté TikTok, c'est que badana nyoso amike ba omankeye. Bienvenue na classe ya TikTok oyo nzamba azalite, yeso azalite, mutu moko azalite, papa mama azate, mais batu ba kufa ba la mukaka. Sko bino comme bozana bino batu moka ba yaba lo koso, bozo nga bom matise la biso Israël Mutombo oyo azapeka ka YouTuber pour Israël Mutombo aza YouTuber aliaka na YouTube ndeti biso toko bangele na nini o bino bo banga ekuna bokena ekuna bokena na ye hein chèvre de Messe Ségué kombo na pe juillet bomona mandefu wana te mandefu wana eza lokola chèvre wana na film à Messe Ségué et juillet kitoko. Bongo Maria kosi, si kon justice ango yo mema Maria, est-ce que yé na identité na ye, comme on est Messe Ségué? Batum sous ba finga ba efanjo awa, tanti Fanny, ba kende la ngoma kala te, bam sous ba benga ba Jean Robert awa, hein, Kokoda Jombo, hein, ba komwe bele pesama awa. Bomone angote? Bomone angote? Sko mutalobi, les chèvres de Messe Ségué, celui qui se sent piqué connaît l'affaire, a boaki na moulili, oya tse aïe, et juillet. O tse aïe, et juillet. O tse aïe, et juillet. Bango ba finga efanjo awa, o ba diska lokuta, o biloko ba lokuta, bakangisa bango. Se bakangama, ba futa kutu ba biye ba eti na poto.
musique na binote eloko na binote ezala ba disque lokuta boza na binope ba fan na ete boza na binope ba warrior te ezala ba zembo eza mabe ezala ba disque eza lokuta etali bino akosaki bango ou akosine ba warrior pe ba dibi na bango ba kosama ezala solo ezala lokuta ba ndimi na bango ayambaka batu na plateau na ye abwaka toujours ba jeton pa efanjo boyoka kete yesoko leki na plateau na ye komi pire ye mutu na ye ya tumbola manikedi tangu manika ke na plateau na ye eba komi mutu moko tangu ya bande ko adorer Maria adoraki Maria na titre nini tangu ya bande ko adorer Maria boyela nga mwana wana youtubers tiktokers moko fiancés mais ya benga Maria fiancés iti boyoka ngote tozongisa po boyoka lisusu siko tangu ya yebaki Maria bandeka ko finga batu Maria zeka ka orgueilleuse Maria zeka Maria bandoke de Dubai ko lia banye Maria zeka ka Maria wana mwana batu alobela ka ba défaut na ya tout moment ko kanga ye pa alobeli vaccin. C'est du n'importe quoi na justice oyo. C'est-à-dire que justice na biso elanda kababu tala bino bolo beasko vaccin à Maria. Bongo vaccin oye wuchi États-Unis. Oye kochi na Congo wana. O maître Gims alobela kiango bakangi nani. Soki Maria aza ko incite batu bakendo zwa tonga ya mabe. Bongo sikoyo ba vaccin oye wuchi États-Unis. Bozo lobela ngote pourquoi? Ba vaccin wana o kute ko boma batu o batu ba yebite ke faut pas bazwa yango Israël mutombo et ça sali yango campagne ke bande ko bozwa vaccin wana te ya Maria kutu batebele balanda na bango Maria te batebele bazana ba ona posa koma masoko minene te batebele bazana défaut ya minu te lokola Maria ke ba ok ça minu batebele bazana défaut ya pota likolo lokola Maria te to ça dit ke biloko Maria osa na nzoto na ye batebele ba olanda ye te poto za na biso na ba défaut wana te. Bongo vaccin oye wuti États-Unis. Vaccin oye wuti États-Unis. So ki makambu. Bon, bino bolo batonga ya Maria. Bongo bato bateka ba mafuta oye za contrôler te. Hein? Israël mutombu. Papa Sango. Et bongo bato basala ba publicité ba mafuta oye za contrôler te. O ba osa na ba simandaku na bango. Ba ye na Facebook, na TikTok, na YouTube. Bazo teke la batu mafuta. Ezo pesa batu ba cancer de peau. Ezo pesa batu nini. Batu wana bomoni bangote. Soyons justes. Parce que bomoni ya tonga. Toboite. Bongo ba mafuta. Bande kwe bele ba mafuta baby sabino awa. Ba mafuta oto ebi ba laboratoire te. Ba mafuta oto ebi ba fabricant te. Ba mafuta msuto omona na ba video bazo beta ngo ba omona kati ya ndaku. Bazo beta ba mélange biso ezana ba acide na kati. Batia ba acide na kati opakoli mafuta etumbi yo nzoto. Kasi bana wana bana Kinshasa bano bateka ba mafuta bongo bato bateka ba produit ya kovimbisa masoko bon to komi wana ya ona ngapenda les lunettes de la gloire glorieuse batebele bateka ba produit awa papa na biso Weranson asala simekoli asala publicité ya simekoli ba pomade moko opakoli et vimbisio et eleka wapi est-ce que ministère na biso ya santé ba contrôler yango bato bateka ba pomade po base na mabele vimba bato basala ba publicité wana po ya tonga ya Maria bino nyoso botelemi mais ezana ba produit belé et bato basala kango ba publicité ba congolaise oh papa maman olingi papa telema bien est-ce que bilo kwana ya contrôler ba kiso basi bateka kaba oh ba poussière moko bongo papa oya na Congo Kinshasa Koko Tindi oya ateka kaba produit ba papa batiaka na nzoto ba mama ba bakaka ba gynécologue ministère à santé papa langa Koko Tindi limbisanga na kotiso na makambo mais faut to pesa ka ba exemple pour ba exemple c'est belé batu su ba tekela batu ba vitamine ba kisa komela o mela kisi oyo ba fille belé na Kinshasa na babaka ba ki magie na basima po ya minene tout ça là bo contrôlaté
succès à moi na bato bongo tchele ba bâton. Soit disant biso batamite mamabe. Sko to moni bato bo poussane pebe na Maria po bo zoe makambu bino na sko mtu bokomi ko balukele po bo détruire. Azane pe na mobile ya ministre te. Azane na mobile ya éléphant, ya patapouf. Ake na eko zwa mobile ya munene, ake pe na taille ST. Sko bozo telemela nini, po soki bo telemeli, fo bo telemela makambu nyonso. Il faut boter la batu nyonso tu wana o baza na Congo. Bozo teka na mbasu na Congo. Sango na Congo na wenze batu basomba ka mbasu ti. Bomo na danger wana te. Danger wana côté quand même mbasu. Bomo na ngote. Il y a beaucoup de choses à revoir. Justice moko epola. Tala batu mobimba. Batumo bimba, boke na justice pour na YouTube, TikTokeuse. Alors qu'il y a beaucoup de choses à revoir na mboka wana. Et puis bon laksabiso que Israël Mutombo aza intouchable, que Maria aza na connaissance cité pour akende ko bundana Israël. Israël aza nani. Donc ça dit que na mboka na biso, ça dit il y a pas de justice. Ndenge Maria koya wana, il y aura pas de justice pour elle. Parce qu'en face d'elle, Walesa aliaka na mikonji. Nani Sango aliaka na mikonji. Do bino tubokomo tinda bana batu bakoma bandumba. Bakeno luka ba ministre ba bimana bango. Bakomo simba bakisi po bakoma intouchable. Boami tema mabe. Regardez comment vous détruisez ce pays. Bozo détruit pays oyo. Donc mutunyo sofa yebana, il y a pas de justice au Congo. Na Congo sokoza mwana ya to mona mida na mwana na eba leka na tribunal ba yiba mbongo na kamere ba kota boloko te ni garde à vue pour na nini pour mususu aza mwana ya mbelekete jaze aza belle fille ya laisser les morts enterrer les morts. C'est ça le Congo d'aujourd'hui. Eza mawa mboka ne ko bonga te oza na connaissance ba kangio bandi ko passer ba coup de fil. C'est du jamais vu dans ces pays. Après, bozo ba o chilombo chilomboa. Il n'y a pas de justice au Congo. Congo mawa trop. Bazo ako kangayo, mutazo zwa téléphone abano benga. Mon colonel, mon lieutenant, mon major, mon soki mon capitaine, soki bani nango ba grade na bino dingwa kuna bino boza nango ezanga fonction, ezanga ba bureau, ezanga minduki. Ba généraux moko bazanga ba minduki ba koka okeno bundate baza non na mona okeno bundate baza non na mona ba généraux na ba bureau te ba généraux ka kotambwa na ba jeep mais ici ka ba oluka bino na est kuna to mona kabino te komboka na munoko mon général dingwaku rien à foutre de vous tous. Tala ndenge botang bokotambu sa justice pour na Maria. Ndenge bino tubo fongoli eba misu. Tozotala bino ndenge ezokende. Je ne suis pas pour elle, mais je viens dire ce qui est la réalité. Mouto zo signalé vidéo nanga keba na we. To tapoter live s'il vous plaît. Bozo mona bien na bloqué. Mouto zo signalé vidéo nanga keba na we. Vous trouvez ça normal que Moutouma aza youtubeur ou youtubeuse ba le kabal bake Israël Mutombo Maria Fosenga pardon Israël a yebani. C'est ça la justice dans notre pays. Mutuso azolo ba ngana kota makala yope fokota bokota na même makambu bosala ba même délit pour Maria kota makala Maria sala même délit que bino ba misusu bo etala ba vie privée à batu na réseaux sociaux boko c'est la moi c'est fanjoke azalele bo beta ba vie privée à batu mukol ba kangisio c'est tout à fait normal batu misusu ba comment ko zwa boloko na bango ba comment ko généraliser ngona batu comme bango ba kota boloko il faut batu tout ba kota boloko mais bango ba kota boloko balia kimbongo ba eko kosa ba kosela artiste munene makambu yango lelo ba koma na culpabilité ya kobanda ko adorer artiste wana comme si ba kozonga na te ki mutema mabe abatebele soit disons biso mtozamite mamabe comment ya bino mtezo se manifester boy
est-ce que tant Maria Loba na Walesa Maria Loba qui est moko nene azonga penza sima Frazo Maria Loba ke Walesa afuta apesa batu boye basenga ki bazaki na muninga na oji muninga no pa loba kiti yo komo zo lobe ya muninga na oto fandeli Maria ya muninga no loba te ya muninga no loba te tobi ke Maria za saintité mais biso tout au moniawa mwana mukolo ye moko ekoluka problème mukolo ye moko po azaki na eni ya Maria aluka Maria na plateau na ye azwa Maria te soki mukolo ye moko ye mais Israël Mutombo azali likolo na biso te il n'est pas au-dessus de nous ba émission o Israël Mutombo sala ka biso tout au salango na ben batasende ni basala ngo ti Israël aza exceptionnel te e makambo Israël asalaka ba migenye mabasala ngo ba ken piana basalaka ngo ayambaka ba musicien ayambaka pe ba politicien po yazana azana bango kuna na Kinshasa so mutule supiso bela baba ayamba ba politicien et si na isaka binoke Israël aza traître mututu na bosembe traître mututu azaka na Congo boka c'était que Israël nenga yambaka ba politicien wana Israël aza tindika tiakal boka ngelanga banini po ba tapoter po ba signaler live nanga na bloquer ba signaler boka ngelanga ba commenter s'il vous plaît na zo ba tapotage s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci Blackos. Israël na Congo Kinshasa RDC. Okoki koza la vraie opposante au fanda wana sur place. Bako traqué yo fokima. Okoki koza la journaliste ya solo na Congo. Bakimaka. Po ba vérité bimana kati na bango. Bako tika bango te. Yango bomona ba pero bakima. Bomona bata solo bazo kima soko moni mutoko la sango afandi wana ayambaka ne batu alobaka makambu bango batinda ke babi mikolo atake biso mwandambu po batu ba remarquer te batinda ka ye soko eloko ni bien bomona za exceptionnel c'est un traître parce que soka za ki penza vrai de vrai mbanda kala ngosala fila muni azaza ba tikete. Est-ce que batwana balinga penza ke yo fandi na Kinshasa bomonde balimwisa mwana wana te ya muke wana te jeune sœur na biso wana ya bois noir wana bomona nde balimwisa ete pona Congo so komo temela bango bolinga te batwana balinga batemela bango te kende na exil Israël aza traître makasi ale ye comme azana ba connaissance akomi ko luka batu na ba problème siko pourquoi kene ko luka falite pas bi ke pas fali okokate abi ke so yazana ba connaissance fali pa na ba connaissance ala bandi ko attaquer bana batu amike abando ko luka lelsa bango na ba prison vous trouvez ça normal sous prétexte parce que la fille n'a pas voulu passer dans son plateau hein oh mariazo sa ba publicité ba tonga et bongo bato bateka ba mafuta eza danger te mafuto ebi ni mutu, ni laboratoire, ni composition, oyebite. Eza mabete. Bongo bato bateka te, o te ventre plat. Bate wane zo sala batu ma mal au ventre. Merci beaucoup, bo fongolanga ba commentaire. Bate wana o batu bateke la kabatu. O bo melate. Merci beaucoup la famille. Bozo silanga ba commentaire, j'en ai besoin. S'il vous plaît. Merci. Bate o batu bazo mela. O bateka. Maman, bate one koko bomayo. Na mela bate wana koko bomayo. Na lala te bandeko o ba mal au ventre. Mais bate ke la batu bate wana. Ba mafuta o mundela zo kanga na aéroport na Kinshasa te kamaka. Bo sembe. Même bino moko ministre, ba ministre ya santé, boza efficacité. Boza ba efficacité parce que le produit il y a hydroquinone au mundela zo kanga na aéroport ne awa mais au Congo ça se vend partout ni nango bozo okumise la biso au ministre à santé dingwa kwa ebi musalate ministre na bino à santé ebi musalate akangela Maria nini
Yemo ministre à santé na bino wana bakenda ba Turquie ko sa ba BBN. Ba ebite la plupart abasa bikonji wana tout ba uti na ba BBN. Akangela Maria na nini ministre à santé. Batu bazo lia na fulu, batu bazo teka biloko ko lia na ba nzinzi na ba nyei. Ministre na bino à santé amona angote. Et yokanga bien ministre à santé. Bino batu bokenda Kinshasa, nous n'en a rien à foutre. Yongo bosa ba sembla respecter la justice. Maria respecte la justice. Maria comment tu te nini? Bongo bango, mutaza na voyage, botinde les convocations, atindi avocat na ye, parle bake azate. Bolgipte pourquoi? Justice dingwa ku batangela ngo wapi? Batangela ngo wapi? Oh ministre à santé, tala makamu publicité Maria Salaka, ministre na bino à santé, azo mona banzela wana etonel ba microbe, ba poto, ba egu wana eza bouché, maye kenda kate, ba ngungi wana, ministre na bino à santé, et ça zulango solution. Et ça, zulango solution pour akende ko kipe Maria. Maria zaka ka individu moko. Mais makambo ezo leka. Omo na penza wenze mobimba batu bazo teka biloko akolia sans hygiène na kati ya salité. Na Congo batekaka ba poisson. Kaka libanda na moiboy. Poisson c'est oumeli libanda. Tambo kwa ko lengo boke kalinga ngo poisson pola. Et c'est lembe c'est yaki de décongelé depuis. Est-ce que ministre na bino à santé et ça la batou ya ba wenze ya Kinshasa ministre na bino qu'est-ce qu'il en a rien à foutre dingwaku soki bino bo mona ke vaccin o Maria lobeli tonga wana eza danger dans ce que bino boza ba hypocrite boyebi ba danger combien eza na Congo kuna qu'est-ce que nous n'en a rien à foutre na Maria qu'est-ce que nous n'en a rien à foutre na Maria ba danger toke kaka na ba carolite ba ma foot avec hydroquinone ezo boma ba poso ezo pesa batu ba cancer de la peau mundela zo kangango na aéroport azo boaka loba olekisango peut-être ozo coup de chance mais bango mona mboka wana ezo tekama bon ministre na bino santé ba pharmacie beleza na ba coin balabala ba pharmacie zanga ba norme ba kisi mususu ezanga ezata na ba et expira depuis ministre opona ngoza ministre te ozande muyibi oyiba kana kombo ya ministre ya santé ofanda ofele na kiti wana bino tout mutu aza compétence ate moi j'en ai rien à foutre na yamboka na tepo bino boza ba bourrique ba valeur ba to ba pesa bino pona nga botanga te bo ba ndoki avec cravate. Bosakana kana o bosakana na bango kuna babiso okutuko on en a rien à foutre tozela bino bokufa poto ya alors ce que bino bato bozo sa la Maria Tumba ba vidéo que oui azo baby sabatu bo mitema mabe aza na plus de 1 million d'abonnés bana baza ba abonné na bokena kotala epona ba vidéo na ndenga azo se transformer nzoto eza choix na so bolingi bolandite po nga bofinganga tona ki koloba ke ba BBL ezaka danger bofinganga oh siko butu bofinga biso pona ye lobo komo te bo habite malukunya bato bo temela Maria et bato boza contre succès na ye soit disant bo yibe makolo mais bo moni ke makolo ezongi tozo mona e wana zana makolo na ye siko makolo ni bino bo yiba ye po ba video nyonso azo sala aza ko fanda te aza ko lala te aza ko telema to mona makolo na ye. Bino sko bo komo sepela. Soki ba Maria ba komo finga. Bazo exemple pas nani. Mais Israël Mutombo, posez-vous la question. Ba imita nani na mafinga. Ba imita nani na mafinga. Qui a commencé ba mafinga? Bozana bango kuna. Israël Mutombo. Neti na batu o na ba mikolo baza ba grand mafinga. Mais ozana Tortue Ninja. Tortue Ninja asala classe ya mafinga. A côté la ngokutu, a koma kutu journaliste ya mafinga. Tortue Ninja. Boza pena ba journaliste ba mafinga, mais bo mona ba ngote. Yo moko mutali boso nanu Israël sango. Oza mutaba jeton, pa. Émission na onyo sotu, wako sa l'émission boke la batuka ba jeton. Oyo kota TikTok, on ne pleure pas. Et si na epsa ki okeko kangisa mutute. Tikela mwana wana yomoko tumboliye, tikele pe accès au beti ya beti.
Oh, bimo ba mikolo bozo kote na ba jenae. Oh, boti ke pepa ko riposter. Comment yo eko tumbo la mutu, e komi muta eko yamba, aeko landa, aeko kozongisa, azimi pe rando, ayepe na mobimba, yo lingi susute, o komi yakolo ba liboso nanga, o komona o te, o yo lingo ba bibisila biso ki ba relation no ya ba aner, o meno, o ye TikTok, suka nango na TikTok. Suka nango na TikTok. Sko yoz oye ko tumbo la mutu na TikTok obandi ko kendo ko benga ba coup de fil bakangisa mwana batu po yo ndem to yebani. C'est comme ça que bongi bola sake, c'est comme ça que justice na biso ezo tambola. Tozo zela walesa na ko sale lo campagne na mabe. Oko bimisa ba journaliste no so balia kambongo na yo. Ngaku tu biso toza ba anti mafinga. Ata ba bimisi ba mitaka na biso. Ata ba bimisi ba nani. Toza na yo. Oza homme de Dieu soi disant. Oko kangisa mutute. Oko kangisa mutute. Jésus kangisa mutu. Bola sanga na chapitre nini, na livre nini, na verset nini. Jésus afingama. So balobino koza lokuta. Kasi sambela nzamba la sabiso koza ya solo. Sambela. Soki Maria kose liyo makambu. Kendo lela nzambe na u. Kendo fukama. Kendo lelela. Soki suyo se keza ya solo. Se ke suyo se koza na musuni. Ah oui. Bilo boloba kesi bokoma ma esprit. Sko muta fing akosi lo makam na musuni. O yoza na esprit. Yozo landa ngonde eni. Ngeleka tika mwana batu. Bolongola ba plainte na bino ne zanga tina. Ministre ya santé, hein? Ministre santé, Luvunu. Soki makambu ya vaccin wane ze soyo. Yaka ko bete la biso masolo ya vaccin oye wuti États-Unis. Yaka ko bete la biso masolo ya vaccin oyo maître Gims Alobaki. C'est de ça qu'il s'agit. Nous on n'a rien à foutre na makamba Maria. Arrêtez de nous distraire. Bongi bo distraire biso na Maria pendant que vaccin wuti États-Unis et koti Congo. Boa mitema mabe. Boluki histoire ya ko distraire biso. Bobandi ko distraire biso na Maria. Parce que vaccin wuti États-Unis, oh maître Gims a telemelaki, yo ministre à santé, ozana tan wanate, yo soi-disant journaliste, Messe Seguin, le chèvre de Messe Seguin, yom to l'équipe à journaliste nyo surtout, yom to simim bendele na Congo, yaka kobeta masola maître Gims. Maître Gims a parlé, viens parler. Bo distraire batou. Pandeko, histoire ya Maria Toumbeza, distraction totale. Même pas ya Walesa. Ba walesa bozana bandimi il faut bo protéger bandimi wana boya ko beta masolo vaccin oye wuti États-Unis bazo sala ese na ngona RDC boya ko lobela ngo bino pe ba pasteur rôle na bino za bo protéger pe ba paté na bino mwana kola nani Maria atane mwana mukie soka koseli makambu bengise na ndaku te yaye yo kuta na ba Sandra Lina yo batutu ba ken pena baleka pa na yo koma na yo o koma na o pasteur ngeleka ya ba youtuber ya ba tiktoker ya ba tunyos yo zoka no ba ex danseuse oba zo bela mitu do yo za réparateur dans bato tout bazo ba déception amoureuse na ba danse yo lokotaka bango bato tout nini yo lokotaka siko soki mwana ana Maria Tumba atengami bengise na ndaku pa na o solola na ye. Otine de la convocation, pourquoi? Otine d'abattement porter plainte na kombono, pourquoi? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Bato tout boye ko la Maria Tumba, ba analyse négative, c'est parce que si bo soana, si bo fingana, bo zanga crédibilité. So li kambeza kota la teko poto fingana, ou o lobby na ote, ou o ye ko attaquer directement. Bo sa assemblée ko pese ba conseil te. So bongi bo attaquer Maria, bo attaquer directement. Moi na ngo pas a solide. Ata bo ele 10, aba no koya moko. Biso tout na réseau to sala bongo. O 8 ans ye ko répondre, o 8 ans to pemi. Mais bo constater ko besoin na ba conseil, bo linga kete, asa adversaire na bino. Conseil ni na ngo besoin pesa yi. Bo attaquer mbala moko. Bon fongola G. Bon on constate que vaccin. C'est du n'importe quoi. Il n'y a plus de danger que ça au Congo. Il n'y a plus de danger que ça. C'est que Maria fait. Bande ko bele bate ka ba mafuta. Ezota kin bazo tin de la batoa. Bande ko bele ba te la batu ba produit ba pommade. Pour na revimbisa ba sima. Hein? Bate ka ngona kuzu.
Même awa na poto, toi na mwasi moko be na Château Rouge, ateka ba bloko wana, o soko lingi ma bele vimba, o masoko vimba, ba sele pe ba publicité awa, abomba ngo poso ki mundela kanyango eza infraction, ateka ngo na kuzu, so ke na magasin na oluki afongo di saki ateke liyo, makenda ozwango wapi na Kinshasa. Batu ba sele ba publicité, ba youtubeur, na ba youtubeurs mususu, boyoka ba youtubeurs mususu ba sa publicité ya produit ko vimbisa masoko te. Bomone yango te. Sikoka ya vaccin ni bomone yango danger. Bongo na vaccin, na pomade ya ko masse. Eze loko mokoti. Bato bosale kiri pona ko attaquer baninga. Na vie faut pas kozala bongo. Soko lingo za crédible. Na ba analyse. Kota la tena na finga ona na zenemi. Ou lobite ou boye ko attaquer ye. Bobi misaka ka position boye ko attaquer mbala moko. C'est tout. Oh. Comment vous soutenir Israël Mutombo? Biso tout au monde nenge ngaso ka tubola ki n'importe qui. Nenga na kote la mutango. Parce que biso tout au monde na misuke. Ye moko ye na makamba TikTok. Ye moko eko mi kote na TikTok. Siko bino comment bo changer ba règle? Comme Israël Mutombo bo changer ba règle pour ani. Et puis vous na Maria Senga pardon. Pardon par rapport à quoi? Non, moi ça Senga mutu pardon à na réseaux sociaux na TikTok. Bino tubo comment ba yanke. Bino tubo ça na ba connaissance. Bino tubo na carnet d'adresse. Non, moi ça Senga mutu pardon. Pardon pas ça ma béni. Pardon par rapport à quoi? Avant de demander pardon, il faut que aïe quand même là on y a sali les chèvres de M. Séguin. Ba mi te mamabe. Eh, bo pesipe Israël Mutombo ba valeur et belé. Aza youtubeur asala ka ba émission tchaka na YouTube. Do alia kambonga YouTube comme biso aza collègue. Alingi buzoba ko kota na buzoba. Alingi pétage au kota na pétage. Atika accès. C'est tout. Alors arrêtez avec vos conseils à la cola, avec l'hypocrisie que vous êtes en train de faire. Ce qui batonga wana bomoni publicité batonga neza mabe. Arrêtez beaucoup de publicité pesa mabe ezo nuire na ba santé. Ba publicité ya ba mafuta, ya ba te o batu ba melaka, ngak surtout ba te wana. O mela te ventre plat, eza wana, ba mafuta, ministre na bino ya santé aza incompétent. Bokoki kwa ko valoriser biso ministre ya santé te. Ba hôpital na bino kuna ezanga ba toilette. Eza na ba microbe ba salité belé. Ba pharmacie na bino kuna ezana ngona ba norme te. Ba tubazo somba bino kwa kolia na ba salité. Ministre na bino santé mona ngote. Amonika Maria. Ale bino ko boza ba jalelo. Boza ko ba Maria banga justice dingwaku. Maria sali justice ni. Elle sait pas s'exprimer. Batindeli convocation. Batutu baby ke azana na Chine. Atindi avocat que nous représenter. Ba boy avocat nae. Ba boy. Aleki na TikTok parce que eza seul moyen pour nae ya ko communiquer. Et si elle sait pas s'exprimer, ça peut arriver. Et bele boza na réseaux sociaux. Boyebi ko s'exprimer te. Boyebi ka ko ba musicien na mibali na bino. So ba tebino micro ba tebino loko bebo s'exprimer bokoka. Elle a fait des fautes. Elle sait pas à quel moment que il faut s'adresser au ça. Et il y a moi même te mérité boloko. Ce qu'a lobby soi-disant procureur, soi-disant. Ce qui a kanisa qui que soi-disant et ça Français Kitoko. C'est ça qui mérite que akene boloko. Donc moindre li kambupa na bino na Congo, faux boloko. Ba vrai ba to kene boloko ba kendate. S'il faut enfermer quelqu'un, il faut commencer par Chilombo. S'il faut enfermer quelqu'un, il faut commencer par un président qui est devenu riche au bout de son premier mandat pendant que Mbokana est bongité. C'est lui le premier qui doit être enfermé. Mais boite moi balo koso,
boakana po bo sepelisa batu boako babola mpo kambo kenda Kinshasa po bozala enquêté yango bo adoraka nyonso bo embrassaka nyonso moye bosa ba analyse kitoko ezate parce que bozoko tikanga nazana nga bien po na Israël po si mususu bolo babo po boleka na plateau Israël. Parmi bateau boye ko critiquer Maria moko na bino sa leka na plateau Israël. Oui. Donc c'est ton vieux. Pourquoi na Congo comment sont leki na plateau muta komi vie na yo boyebi mwasi na ye bozo boake mabanga na mwasi na ye façon ko sa ki jalelo. Oui. Moko eso leka na plateau okroba mabe à Israël te moi okroba te que Israël mutabanda ki Maria. Olobango te pour leka na plateau na ye boyebani déjà. C'est de ça. Franchement, vous n'êtes pas honnête, hein? Vous êtes honnêteté, hein? Ok, d'accord, la famille, moi, je m'arrête là. Natmatia 2 batou. Bon, s'exprimer après token. Ah, écoute, ce qu'on a contre ma kamna lobby, qu'on s'est en matate, hein? S'il vous plaît, 2 de colo, n'a beaucoup soit na air rouge. Bonsoir Maman Congo, bonsoir la famille. Bonsoir Ndeko Chloé. En fait, on a une intervenir. D'abord pour nos patients, parce que de base, moi je suis chrétienne pratiquante. Mais en tout cas, patient Wale, ça va sur la bisoté. Bah, sur la bandimité, c'est pas que c'est toujours la chrétienne, d'être heureux qu'on s'emporte dans le sentiment. Patient Wale, ça, église, côté va diffuser un message, maté, non, tout le monde a dit. Cher, on est comment, quoi, cher, bah, théâtre. Et comment les cas? Témoignage, en fait, Bible ils l'ont vaincu à cause du sang et de la parole de leur témoignage. En fait, c'est biblique. Mais témoignage, c'est pour ramener les gens vers Christ. Bisson Soka témoignage, Joanna. En fait, comment Jésus est comme ça met place. Au contraire, nangayo la kisabiso qui est, ngande munape sa batu succès, ngam sa auto ebi ki ngam tape sa raté. Mais c'est pas la première fois. Ce passé à aller au fond d'Amara, qui est fond d'appel dingwe. Parce que tout le monde dit qu'on a cher na yo après quelques jours aya beza ki cop tout le monde papa moleka aya na cher na yo aloba peka mababonga après le beza ki cop boke kangisa pe bango c'est déjà likambo komi 1 2 3 photo ndima binoka non so to ba ndimi photo analyser makam to longo la sentiment kota papa sango ministre pe information tano kana yo se faisait passer comme journaliste autangi non wapi yo mo oza infirmier sur des formations on se retrouve à Kunandengeni. Naki nous en atala. To qui ce qui état de droit commis. Tony to bon na dossier à Maria. Sans oiser l'oroté. Il se permet à fingi batou à continuer mamba Kevin banane au dénigré ba répondre aux anan. Peli sous notre Hollanda live ya junior. Alors le baké sans donc sans contacter même ba TikToker. Si on moni wazo le bana ba youtubeur le baké sangwa benga ngai na sala live le bino to sola sangwa bi juju na le bana na yote donc tellement niveau mto kita ozo linga base si ozo contacter ba tiktoker nde sala ke ba okote le ba tia au poids bo ro fingana et comme yo funda ndeni Congo en tout cas non justice pénale likambo salema. Et ça, en sens, papa Sangwazé, l'autre côté, sur les années, aux agents, il y a renseignement, en fait, azé, l'autre côté, moutaza en voyage, abomi moutouté, pe bateau, bon, les canettes, si era, au côté, à Sango, parce que tout le monde a besoin de petit Jésus, à Kanisa, era, nakin, moutaza, bimisé, ça passe, dans baza, ba relation, ba ebani, ba tiktoker, ba youtubeur, oh, boyo, pe sa, laissons niveau, pe sa bat, nene, ya, makambo, le bana, bando, pe sa, on Karine, moutaza, qui n'a maramba, libossé, ça, Karine, bon s'encharner dans mon abat oh ça haine oh comme haine ils a vraiment haine non mon est là à salité TikTok et kendra bobison soebi au fingi ba répondre c'est tout mambo justice mambo wale ça banana ko finga ko funde dingo pe lisusu moi na wale ça aussi courant phase na TikTok azana trafic d'influence moko muke ozo vidéo ya ministre de justice na van wale ça tie bo trafiquer banane bozo trafiquer banane ouais un trafic d'influence mambokala déjà quand tout ministre de justice a baki muto kesu makala zate justice za poche na binote va no kutu ndenga bimia ki député pe na ebité abima sur la deuxième tour ba voix pas bima ba voix ta ba corruption et bande continuer partout mboko ngo za bino c'est quoi ça ngana suki na wa mama Congo
Merci beaucoup. Total bango kana justice ta Mario Kitakin. On va vraiment regarder surtout na Zana Bino penza. Na Zana Bino trafic d'influence d'Ingwaku. Tozana Bino on est avec vous. Toze la Maria Kitakin totande makamangwe eleka. Tondo kwa chenele bino ba live. Bonsoir de quoi ambassadeur. Bonsoir maman. D'abord merci beaucoup parce que na mi lobela ipena na bi mama kongo neni nazo ya te. Na ebeka momi ko ya po vandisa analyse. Yo tango ya ko vandisa nde balo ya Barça. Ça veut dire o vandisa kande analyse. Na ina loba boye. D'abord quand ndenge ndolanga mo sokcho bana ngena tanga kombo ya Coracle orgueilleux oyo. Coracle tango loba mara ya tumbasaka ba ma TV yo pe ba mbongo ke ndo opesa na bagambela o filma ko sala so pe ba ma TV.